Voilà, fidèles internautes, vous nous suivez de partout au monde, nous vous disons un grand merci et restez toutefois connectés sur www.congoyasika.net. Avec nous, Anto Sangwa à la prise de vie et quant à moi, Etchekele Pete, je vous dis un grand merci. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler par rapport au changement des appellations des grandes avenues de Kinshasa. Lelo, tulinga kito meka mpe kotuna bana kini ba meka koyebisa biso soki bayebaka kino ba avenue mususa minene ya Kinshasa echangea bakombo toyoka bango ya bakombo wana batu mususu baza nango batu mususu bayebi yango mais batu mususu bayebi yango te mais bato bayebi yango te c'est par rapport ya sensibilisation eza vraiment makasité en fait eza vraiment makasité. Maintenant, j'aimerais bien sensibilisation dans la makasi pour écouter la mito Batou, Batou Baye Bapé, Batou Nyonso Baye Baké. Non, les avenirs là ont changé de nom. C'est vraiment ça. Bon, nakosenga na bakonzi, ba sensibiliser Batou na bango, au baza proche, au bakoyi ko aider bango pour na bavenir wana nyonso eban. Oui, naebi bavenir échanger, naebi avenir Bokassa. Naebi aveni Tombalubai comme à Taboulay. Naebi pe terrain municipal et comme na kombo ya MNA. Oui, c'est vraiment ça. Non, Bokassa reste toujours Bokassa, sauf que j'ai fait une erreur. Et comme à Luambo, hein? Oui, c'est vraiment ça. Bokassa c'est comme à Luambo. En fait, concernant ya bandeko na biso, donc informer bango que ba veni na biso ici ba kombo ya ba grand artiste et ça lokola monument et ça une façon ya ko bosana bango te. C'est vraiment ça. Mais si on a des Njili, Zandu Bokassa, Zandu Bokassa, Zandu Bokassa, Zandu Bokassa. Si on a Zandu Lomo Makiadi, Zandu Bokassa, Zandu Bokassa. Quelle est la différence entre Bokassa et Kassai? Bon, Moussa Alideti a venu ya munene kuna côté ya lingwa kabo lingwa na Gombe tata bala mkizo bien ngo victime de la rébellion après Okoma avait du 24 novembre après Okoma avenue de la libération. Bon nous sommes pas au tchanga ngo mais bakino pena ba yebi bango pena bien té mais si côté ka mboso ka bika ke avenue tobe ko avenue Taboulay mais on a dit on va passer bakino le ba tchaka na makamusuge na makamu abakoma banzela. Ah, bapano batia ba changer mais batia ngo penda bapano penda ba changer mais batia ngo penda kate. D'abord ko changer ba combo sans pour autant sensibiliser les Kinois. Et ba changer ba bia elongo Antoine comme André. Mais on va sensibiliser ba Kinois na be mission ba ba ebake aboye ba ke venir Bokassa yesu ko velo makiado et la makiadi mais ça toi sensibiliser te. Bo biso moko to tamba to ebaka to landaka évolution maman ndenge ba changer ba combo to landaka mais batia ngo pena kate pour sensibiliser te. On a une campagne de vaccination, il y a polio. On va sensibiliser. Bon, mais ma bana, mais quand on va venir, comment venir, nous sensibiliser. Tu vas rendre une. Alors, tout le monde va faire comme Bakala. Alors, bon, alors bon, on est sur le PC comme Sika. Comment on va faire? Toi, ça, c'est l'event de la pratique à Bokassa. Ah bien, on a quel Bokassa? Oui, bah, attends, maintenant, on a Njili. Bah, Njili, c'est nous Bokassa. Regarde, c'est ça, le but est. Oh, Njili avec l'homme makiadi au comprendre que non kende wapi on pas kende yango wana neti nga par exemple na bunga période moko à l'époque ta ba créer ligne sika Zandu Kassai na kuta na kutokomi na Kassai bazo bato kingasani na début ya bienvenue wana na ligne ya Zandu Kassai pokalega Zandu Bokassa ko eta cheka ligne Kassai oh tena kekanga Kassai eh donc il y a que ça va sensibiliser quand to banda Bokassa zaki avenue Bangala après Bangala ba ko pisa ngo Bokassa après Bokassa ba ko chango sikoyo Lombo Makiadi avenue Tombalubai zaki avenue Ozaïr ba ko tia Tombalubai tango Tombalubai ya kiawa ba change que pas pisa honneur na Tombalubai Kassavubo ezaki avenue le roi Baudouin Prince Baudouin ba yoko ti yango
na changement na bango que changement des choses batango comme avenue Kassavo avenue Josephine Charlotte nde comme nango liboso baye ko changer comme sikoyo avenue soki ndengani na biloko na bango baza koya ezangantine. C'est une avenue Josephine Charlotte. Après yo comment 24. D'abord les rébellions, baye ko les rébellions et 24 novembre. Et lelo est-ce que boyebi que non combo et comment lelo avenue de la libération? Les banité mais bana oyo batanga po baye babilo kongo na histoire les gens nangote. Mais bilo kongo toujours parce que ba oyo ba autorité baza ko sala bazanga force ya ko sala. Donc bazanga ki musala bazo sala bilo kongo na ndinga na bango. Bana po baye ba histoire les gens nangote. Ce qui se fait dans liloba ya koloba oki koloba nini na nyonso wana bedira baza ko bebisa bana po baye ba histoire vraie ya mboka. Merci papa. Na remercie nanu mpona accueil na yo ndenge oki otuna omoni loko po soki bachanger il faut quand même bato batambola basensibiliser bato bakoexplike bato ya non tala eloko oyo ezalaki boye sikoyo echange ekomi boye sikoyo soki sensibilisation wana eza te donc moyen bato bayeba mpe eza te ebele bazana na ignorance ya likambo yango wana il faut quand même bato basensibiliser bato po bayeba non voilà makambo echange ekomi boye neti oyebi baveni nini echange bakoma. Bon, ngai personnellement, ndenge oyo koexpliquer ngai net oyo oyo tangana en tout cas kaza sous informé information sera ndenge opesana awa na yebi ndenge changer te. Merci beaucoup.